Moko, mon frère. Tant que ça la rababilo kabongo, je sais que pour ça qui a raison mingi. Ba raison mingi ya ba tonton ezalaki que les femmes deviennent impolies na kati ya couple. Na kati ya libala, basi bazo koma mingi impoli. Mais avant ba koma ba impoli, ba koma na ba impolitesse wana. Il y a eu un laisser aller. Il y a eu un moment où négligence moko ezokota, ozo tika moi si ozo ça son intention na moi cité ozo moi ba laisser ozo tikaye peut-être ozo ko s'éloigner naie. Pourquoi? Parce que tu te sens attiré par autre chose. Ozo ko se sentir attiré par makambo ya libanda. To bossa na moi mingi début ndenge zalaki. C'est vrai que eza na ba exception, mais mingi mibali mingi mupepe me makabango ozo bossa na ndenge bobandaki ndenge mwana mwasi wana ndenge mama na o azana ndaku lelo ozo négliger ndenge bandaki ko souffrir pona yo. Mais lelo loko komi député, o komi PDG, o komi na place o komi wana, o komi ko mona ye lokola ozo zo lokola la seconde place. Lokola mutu moko na ya sima. Alors que betaki ba mabolongo na ye na se. Alors que ozobosa na ba jeune oya bandaki ko sala. Ozobosa na ndenga bandeki ko kende na ba eta moko boye kaka pona yo boza stabilité. Lelo bozo stabilité, yo mutu e komi on dirait ba envoûté yo. Mais mes frères, il faut réfléchir ça. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que comme irréparable. Ozomona ba qualité mona mwasi ozane na ndako madame na yo. Mais quand on kangami sous zonga peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans après, en arrière plutôt. Otala ndenge ozalaki na ye. Certainement elle a des qualités. Certainement ovandaki na ye parce que otenaki ozala na ye obala ye parce que obane ko retrouver ba qualité na kati na ye. Mais si que oza dans autre chose, au commis na ba raison ebele. Non a commis boye, non a commis beme. Oui, a commis boye parce qu'il y a des raisons. Oh peut-être yo pose à cause na yango. Mais alors on réparer. Mais yo continuer ko kende, ko flyer, ko voler. Attention et comme irréparable. Cette femme-là risque de partir. Et peut-être ça déjà le kolomoko libanda. Oh yozali ko landawana. Mususu bazo lando kaka parce que tonton mon anniversaire tout ça ozo landa ba français na ba fraîcheur wana tout ça. Mais ozo landa parce que poste yo le loza nango moi sina betaki mabolongo na se moi sina tambola ka souffraki pour poste wana. Tonton, est-ce qu'il faut venir assister tout ça? Oh, yewano bimisi, ozo pesa. Alors que peut-être nanda kunayo, moi si nazo senga on ne fils que peut-être un $50, peut-être pas ça la souki, peut-être pas son banine et tout ça, mais yo ozo pesa te, parce que tu dis tout le temps tu n'as pas. Tu dis tout le temps non, voilà, tout le temps des promesses, mais ozo pesa libanda. Mais on a les zalanines. Ermo les zalanines.